Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, Mbote, Bandeko, Balandi, dernier virage de votre émission Boulandabiso partout, à travers le monde, encore une fois, tout un abino Lelo Awa. Nous toujours à Bruxelles, voilà donc la plateau d'Abiso Lelo, donc Nazaro Yamba, apôtre américano, Lukubika, Oyo, Azali Thatcher, bonjour, on a déjà. Mais je crois que l'histoire de Batbayebi, parce que ça a des témoignages, parce que ça a un Thatcher américain, le Thatcher américain. Atika Makambo Catch, à cela pour tout le témoignage, ça commence à ressembler là. Mais on n'a pas compris, tout d'un coup, à Zongi sous Makambo Catch. Atika Makambo ressemble là, souvenez donc au palais. Il y a d'autres jours quand même rapidement le lot parce que, alors là, comment moi, il y a Catch, à la festival la couleur café, c'est la première fois qu'on a combat Catch et la couleur café. À Rozobunda, à Zongi Catch, mais Bandi Nini, Moutou, Atika Makambo Catch, à dénoncer que Makambo les gars, ma belle à Catch, à Zongi Lango, les sous. Tout le monde comprend bien parce que Balabakata Moussura Bomi Moutou, Bayoka quand même mais mobile il y a criminel pourquoi Boumaki donc c'est tout à fait normal tu peux juger la musique c'est pas te bloquer rapidement pas te soigner tout le monde comprendre motivation qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que Asala faille bien les sous Kendaki Ozobi qui Ozobi bon d'abord américain Mbote Alima Mongala Mbote Penza Bandeko nyonso bozolanda biso Mbote na bino vraiment c'est un grand plaisir pour nanga ya koleka ezali na dernier virage et na banza ezalaka programmé na moment wana batan wana mais to banda ko occasion te omoni ke na zongi na nguya sikoyo ya mbalo onde penda to réussir en tout cas esengo mingi na sepeli. Merci en tout cas apôtre très bon toujours apôtre américain Lukubika en fait apôtre esengeli koyeba nano eza longue histoire mais ce qui n'est expliqué na musika eza tout simplement que na sali o ezali coalition entre via église na o ezali ya le passé ya catch en tant qu'américano donc bayeba kanga américano et puis apôtre na bonzambe mosali na nzambe et voilà esengela ki na sala coalition wana kozonga na ngana catch na garder toujours au ezali tendance wana ya connaissance ya église était apôtre za un bâtisseur dont on a eu pour na bâtir. Wow, on va comprendre ça tout à l'heure dans la mission de l'autre. Comme la introduction awa, je crois que ça va témoignage, je crois à l'époque où ça va témoignage vous allez dans YouTube, là va casser des vidéos ba Kango et je pense que ça peut des monsieur belé oyo on a qui expliquer n'engeni catch za organiser n'engeni bosala ka babilo na bino ba kisi babilo belé tout ça ba pratique nous on expliquer qui mabé parce que comment il faut savoir là. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il faut réussir ma camarade. Aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est d'abord, bon, et là, le Kinavina, c'est tout simplement que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tant on y sort, découvrir la vérité et puis tu comme libre. Bon, vérité, ni n'a découvert qui. Quand vendre na poto, topé côté la réalité à monde, na comprenez que malgré tout ça, la mingi, côté la peuple nyo sobiso ba noir mon tout souffra mingi. Toza haï partout, toza écrasé, toza dominé et Afrique est allée plus riche, Europe est en rien, mais au monde que bisom to souffra mingi,
mindele bango ba profitaka na bomengo na biso ce qui fait que na utiliser ki cerveau nanga na lukina yeba donc kosambela ezali synonyme ya kozala dominer privé de tout fin de fait na bana dominer privé de tout écraser c'est-à-dire kozala pauvre ba dominer bino mindele ba na iloko moko te mais bango ne baza ba riche bomengo nyonso ya Afrique bango bazwa kango mais pendant que biso to sambela mais bango ba ozwa tout non même na awa mona ba église mais kende na Afrique on mona ba église partout bango ba memela biso ce qu'on a yebaka ba histoire wana te na yebaka te que mondele un moment donné na ba 14e siècle ba 18e siècle ayaka asalaka ba koko na biso guerre bomaka a imposer christianisme donc ezali tant moko o ezalaki ya ba conquête pona kovandisa domination na bango domination à christianisme donc ba bomaka ndenge moko na islam ba religion wana nyonso ba bomaka c'est ainsi que ba no génération ba botamaka ba koma ba chrétien c'est ainsi que tu se retrouves ba chrétien et tout mais ba koko na biso ba chrétien te ba musulman te ba biloko wana te na ko comprendre que problème majeur ya Afrique ezali le fait que tozo vivre na culture to pe bonzambe oyo ya bisote yango sikoyo na koluka na ki ko découvrir ba vérité que Jésus-Christ a existé, Adam et Ève ba existé, ba biloko wana nyonso parce que Jésus-Christ c'est outi na Horus na Égypte, Horus, Osiris, na Isis. Bah, ce sont des réalités oyo ezala des milliers d'années mondela zalakate et voir même que biso baindo to vivant na mokili mondela zalate donc au-delà ba milliers d'années voilà ce qui fait que biloko nyonso to se retrouver nango na Bible bango bazui ba copie ya ba papyrus ba copier yango ba reprendre yango ba modifier et voilà ba coloniser biso bah, ça en fait to ke malem parce que je crois que na bateau bazolanda yo awa les chrétiens sont un peu moins choqués, la bande de Kazo, ça, que Jésus-Christ n'a jamais existé. Mais quand même, il y a à comprendre. Yo, toujours en cima. Ballon, c'est la catch, ballon de catch américain. Vous qu'est-ce qui s'était passé dans ta vie? À l'époque d'abord, parce qu'il y a toujours les bandits là. Nous n'avons pas salarié que nous sommes là. Au tika catch. Et loko et salaka ke na banda ko sambela ezalaka tout simplement situation moko na kuta maka nango nazala ko se sacrifier trop pour na ba catcher na moment moko na zwaka titre champion et na memaka na zwaka avion gouvernement pesanga avion à l'époque na memi ba catcher mais déception le cas tellement tant ozongi déception o ezali ke makambo yozo sala ba reconnaître yango te et avion oyo tokenda nango na championnat esengele eya susu kozwa biso mais pona bango ba athlète ba katia ba mona kinga na zwa ba mbongo makambo belé et voilà ce qui fait que désordre les kaka baloba mabe mingi na pombo nanga donc makambo mabe les kaka mingi na zalaka déçu na ba sacrifice yo so ndai ko sala na tikaka catch donc na préféré que na changer o ezali mode de vie na koma ko sambela na koma ko sambela na ongo lobby là tout ça va parce que vous avez qui dessus le comportement à Baninga Lokache, mais Bané traité. Tout à fait. Donc, bon, selon l'explication, les tozala kolobela to côté ya nzamba benga ka d'une manière d'une autre. Mais la vraie version ya bonzambe ndenge to salela eza yango te. Ça n'a rien à voir. Parce que ceux qui au sens il y a appel à nzambe pour les appels parce que vous savez témoin le loba oui. Il y a appel à nzambe. Appel à nzambe na concept o nazalaka nango mais lelo connaissance naza nango na koloba te ke zalaka appel à nzambe ezalaka décision parce que tout euta kati na moto euta ka libanda te. D'accord. Ben tout euta ngane nazwaka décision na changer mode de vie na quitter na no monde ya kati na kota na nga monde bonzambe. Bien que tobotama déjà na vie l'église catholique mais poto koma na réveil na quitter na no monde ya kati wana bato masumu na kota na na monde ezali ya bonzambe ce qui fait que na kota ka na monde wana na salaka ba témoignage ne se sengaya sala voilà ce que tama yo kota ki na monde wana ya bonzambe to yaki na ba témoignage na yo alors ba témoignage na yo yaki ko sala yaki ko dénoncer quand même ba pratique ça na kata ya ba kati bio tout anu sala ba kisho ba no sala ba démon ba mbele oloba biloko ya ko sala te oui yaki mabe pour la yo c'était mabe à l'époque oui à l'époque ezalaki mabe pour nazalaki ignorant. Tout simplement ça. C'est-à-dire, nazalaka na connaissance te ya mokili, vraie version ya bonzambe. Nazalaki na connaissance en te qu'est-ce que bonzambe, qu'est-ce que Dieu, babiloko wana nyonso, qu'est-ce que Jésus-Christ. Mais dans ça, là j'ai compris. Mais comme dans les aliboy, quand vous avez la 4 à 4 à l'époque,
Oui, bah que bon, ça bloque ma bé. Oui. Voilà. Parce que ma bé ça bon zambete quand même. Eza bon zambete. To bande ko ça biloko ma bé parce que na cerveau nanga na bomoto nanga na zalaki ignorant que makambo na bande ko ça les alaki ma bé. Nga na yeba kité. Na bon zambé comprendre ma bé. Na comprendre non. Tant ils sont bon zambé. Tant na ye na bon. Non 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 non. Nga na zalaki ignorant en étant catcheur. Voilà. Nazaki na bon zambete. Siko na yeba ke makambo nga na osala na catcheza mabe. Na bakisi nde tolobaka eza mabe. Sikoyo tant na ye na bon zambé na sali ba témoignage pona yeba ki déjà que eza mabe. Mais ko yeba kozala mabe wana yango na ba ke na zalaki ignorant. Ok zaki no mabete. Ah bon? Oui. Ba sacrifice ba sacrifice. Oui, ezalaka mabete. Comment il a mabete pour ça biloko mabe ba tu quand même aussi ba sacrifice ça makila. Bon, omoni eloko nini na koyi koloba. Vérité, puissance, force ezalaka tina moto. Ya on a dit que la version ba pesa biso eza yango te. Soki olobi ke eza na eloko moko ya mabe. To lelo na koloba soki eza na Satan moko boye na mokili. Et a lokola oza ko démigrer Dieu. Eza lokola ozoyeba te Dieu eza nini to nani Dieu. Parce que Dieu akoyi kozala wana te ezala na eloko moko mabe to asala eloko moko mabe. Nyonso o esalami na mokili eza malamu. Déjà na eloko mabe te. Oui. Tout à fait. Comment est-ce que obomi mutu mabe te? Mais ba mindele ba ko ba bomaka bango ba yela biso Bible bomaka pona nini? Eza mabe te. Ben oui, ezo dépendre na circonstance nini oyo yo obomeli. Mais ba bomaka mindele ba bomaka. Ozo bomaka pour la succès na yo, ozo bomaka pour la pouvoir na yo. Ozo utiliser ba itwala ba ntusu pour la biloko na yo. Tout à fait. Mais ça m'a bien quand même. Tu réduis. Bon, na kolobango pour la faciliter compréhension que ça mabe, mais mabe oyo yo zomona ke basali yo mabe eli ko ba te ke moto asali mabe amoni ka sali mabe po soka mona ka sali mabe nga osala yango te comment ça fait ba ga mabe mais ta so mi quotidien la kati makamo o il ya mabe ça non parce que bato basala mabe ba yebite te bango ba yebite ke eloko azo sala eza mabe po so ayeba ke eza mabe alinga ko sala yango te mabe na malamu ezalaka te eza ba concept o ba pesa biso donc mabe na malamu ezalaka te tant moto azo sala likambo azo sala yango po eza malamu yondo mto mona kete moto salinga ikolo mais yepa na yeza kolote yango ne te permettre ye à réussir. C'est ça la notion ya l'univers topé bonzambe o ezotalisa ke oui le bien et le mal, la lumière avec les ténèbres, la polarité en fait. Donc Satan Dieu, et ça tout simplement concept oyo bato ba concevoir, ba pesi oyo Dieu oyo Satan, mais en réalité Satan zate zakaka Dieu, Dieu c'est la lumière tout simplement. Bon, vous avez un message moi un peu moins tordu mais quand même la question na za amboye. Oui. Yo zalaki na kati ozalaki ignorant ndenge olobi olongo na bonzambe bon mpona yo bonzambe oyaki eza mpe ka ignorance aussi quelque part c'est-à-dire que tant yo côté la bonzambe tozali d'abord na ignorance na kati oyebi na bonzambe ignorance mais sikoyo ozongi susu dans l'ignorance na kati ya kati non lelo naza maître spirituel na enseignaka la spiritualité parce que kokite nanga l'église on a dit que on a découvert la vérité c'est par la vérité tant on découvre quand on komaka libre tant on a découvert la vérité c'est-à-dire na sala ki ezali transition par rapport à connaissance oh ya église c'est-à-dire le fondement des apôtres na oyo baboya muto ayeba yango c'est-à-dire Mundela yaka na Afrique vers 18e siècle a colonisé bino apesi bino version moko ya mokili ya lokuta or bakoko na biso balaki na vraie version vrai sens a bonzambe yango wana ya omoni lelo mindele bakomi ko récupérer ngo bazo ba culture na biso ba tradition biso ko tikali bongo to souffrir bango ba souffrir te baza puissant. Donc, ngai siko temps on a découvrir vérité wana et permettre que sur les plans spirituels to benga bo pour faciliter langage na sali transition ya connaissance na acquérir connaissance moko yelingai par rapport ya ba notion ya Dieu, Satan, Adam et Ève, mokili, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que Dieu, tout ça. Donc nazo détenir ba vérité ba connaissance wana nani mutu parce que mutami yebite nani o yazali. Ce qui fait que lelo na koma ko enseigner et nazo talisa ke Satan o balobaka Satan ezalaka te mais Satan ezaka ka Dieu yango moko parce que c'est la même énergie. Dieu c'est une énergie. Le mot Dieu et le kolobaka ka lumière. Et le kolobaka lumière. Dieu, le mot Dieu, la signification de ces mots Dieu et le kolobaka ka lumière. Les jours, or les jours c'est la lumière. La lumière ou takana moi, ba religion yo so ba présenter Dieu en étant le soleil.
Or, ben égyptien, bah koko na biso ba présenter comme déjà bongo. Donc ozomona ke kati na moi o ezali Dieu ou la lumière o ezali Dieu. Donc le bango clairement na Bible, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ c'est la lumière du monde. C'est-à-dire la lumière ezali en même temps le bien et le mal. Mais ce sont des connotations au mutapesi, mais l'inko batte que le bien et le mal les alaka. Yonde mutu nem ta créé yango pour coloniser batou le bien et le mal. C'est-à-dire le mal o yozo mona nga sali o mabe pas nangeza bien. Oh yo nga nazomona ke yo salinga mabe pas na yo eza bien. C'est-à-dire yango moni ke mindele basala ka makambo bayebi ke bazo sala le bien yo lo baote mindele basala biso mabe ba coloniser biso non bango ba lo ba bongo te bango ba lo ba ke oui basala ka bien. C'est ça en fait. Pono lo ba anemo la notion ya église vrai sens ya message ya bonzambe oyo ba pesa église eza ke ba kosa mutu mwindu bato basala ngo eza ba franc-maçon ba komi Bible Vatican. Là, on a commenté les là-bas pourquoi. Bangon ba kosi mukil ba kosi boyindo le moyindo mutu mwindo ayebite vérité ya mukil. Ce qui fait que ngana o détenir ba vérité wana na komi en fait ba benga ngo la cristallisation na se cristalliser na atteindre o ezali les sommets niveau supérieur en devenant le Christ. C'est ainsi que na zongeli catch. Ezamo mo boulot Bika azongeli catch. Bon, là, il y a quand même la niveau à résoudre la carte parce que je vais pas besoin d'en payer. Donc, attends, moi, bloc est belé. C'est-à-dire qu'il y a un bonzambé, à côté qui va consommer des choses bonzambé, à zone de la carrière, on va voir ça qui bilogo. On y va sur bilogo sandaki, aux zones sur la carte à mon parce que aux zones de la carte aux zones de l'eau. Là, la motivation ni parce que bilango parce que au sur le bas de la carte tu vas bouger le logo monter. Pour les alibas, on le dit que les alibas vont comment dirais-je, vont reconnaître des binotés. Makambo oyo bosala sali yo ozaki dessus na makambo ya na kati kati yango longwaki oyo kosambela bosiko yo zongeli su kati pour chercher quoi de logo makambo mabeza na kati logo ba reconnaître la binote logo tina te mais ozongeli na point. Bon omoni yango naza ko expliquer mabena malamu po nanga liboso na yeba kezalaka mais lelo nde na comprendre que mabena malamu ezalaka te za livre mo tenga na tangi soki oza connecté na nature c'est-à-dire to ba connecté na Dieu. On remonte que okozala revêti na connaissance. On comprend que ba vérité mususu ba connaissance mususu ekoyela yo oyeba te uta mais l'univers nyo sozo moneza Dieu eza régi na puissance eza puissance eza nguya Dieu c'est la puissance c'est-à-dire Dieu c'est l'énergie ce qui fait que ngai lelo oyo nazo détenir ba vérité wana eza tout simplement que eloko oyo ba bengaka Dieu eza lumière, il y a une force. La force, il y a ma bête. C'est-à-dire, Satan, il a la kate. Oui, qui c'est la kate? Il y a une connotation, on va faire ça pour nos banques africaines, plus précisément congolais. Mais qui c'est si comme on dit bamona biso ba diaboliser yango bamona biso eza plus riche que oya mindele ya biso ezali na ba sens moko positif bien que positif na négatif ezala te bazate oui papa limia yokale non yo basala ba témoignage ba moko na mabe basala ka nga bon lelo nazolo bango na lingi vraiment na fungoli motema naza awa na fongoli bena motema vérité zake bato mingi balandanga ndenge oyebi na pesa ba témoignage réseaux sociaux ezalaka te mais soki lelo na zongi pona koloba autrement c'est que na fongoli penza motema nanga mokili nyonso zomona bato nyonso baza bato alukuta eza mensonge moto moko ta mona satan ezalaka te moto mota nga bakobomanga na makambo na olobati bana babomanga eza ba pasteur eza église bato nyonso bamona ki na buka cop. Parce que mon thème est malamu na lingite que peuple congolais, peuple africain a continué à souffrir. Ozongo yango monique na ba vérité na yebi lelo oyo na zongeli catch. C'est tout simplement parce que si expliquer longa de question na tonaki. Faut que une motivation beneza yo. Là sur moi qui reconnaissance ces qualités, vous avez dessus na makambo la mozongeli en point. Na zongeli parce que na sali analyse ya ba souffrance na biso ba noir na mokili, moto mwindo comme ta souffrance kaza écrasé za ayi partout. Omoni donc, on l'a compris, mais oui, Aza persécuté, tout à fait. Maintenant, il faut utiliser maintenant le cerveau pour comprendre que Bonzambe o tozala kanango, toza dominé. So koza dominé pour la Bonzambe wana, na lolengo ba meme la biso. Omoni, c'est-à-dire oza esclave. Yango moni ke ngai na bimi na komi libre. Donc, na esengeli na zongela ba activité oyo nga na zala kanango
pour na kozala libre wana na découvrir la vérité, la connaissance et que eloko ya mabe ezala kité mais na concept ya église ne mutu ba bimisa eloko ya mabe ba créer Satan ba créer les biens et les mal. Entre temps les biens et les mal Satan ndenge ba expliquer ezala kate ezaka kadie c'est-à-dire la lumière. Donc en fait de ozo lo bawana makam nyoso monaki ya mabe tant ozali na catch parce que lobi ke ezali déception oh vous avez fait catch donc itika ma catch. Je pense que déception est un peu la déception donc batune ba la reconnaissance c'était bien. Na tawana na mona ngo mabe. Mais la mabe te. Non, le longa na mona ngo mabe te. Yo so salinga mabe nga na mona mabe te pona na vérité. Na yebi ke yo o mona ngo mabe te yo salinga mabe, o lobate ko te apôtre américain nga na sali o mabe. Non, nga ne na lobake alima o salinga mabe. Or que pas na yo mabe wana ezate. C'est-à-dire tango loba makamba bandoki, mutu nde mutazo créer ngo tango yo moni ke mutu asali yo mabe. Po nga na sali o likamoko soi-disant ya mabe mais pana nga mabe wana ezate. Biso batu nem to créer kato. Yo tango moni mabe li ko loba ko créer yango. Donc soko yo moni ndoki mutu azandoki, c'est-à-dire o créer ki ndoki wana, force wana yo to créer yango et détruire yo. Ozomona po mutu wana azana nguya moko te mais yo ndem to créer nguya wana. Po mutu mta créer kato katina ye. Voilà, mais ce que yo zongeli kati wana. Vous avez la pratique à calme. Vous avez souvent la kiko, tout ça là. Vous avez la kisi, nous avons donc tirer en hauteur. Qui c'est la raté? Bon, bah, ça y est, nous sommes la kati. Nguya, mais to benga ngo kisi ma machette, tout ça, nyo sawana. Oui. Non. Yo tika ngo, peut pas tika. Na tika ngo, oui. Mais ce que vous avez na zongeli yango. Vous avez on bloque tika que zongeli. Na oui, na zongeli yango. Na zongeli yango. Omoni connotation ba pesa ka yango yango na loba ba juif bango ba utiliser ka ba soso ba zosa ba cérémonie bon au départ ezana nos connaissances eza omoni makamto loba to pesa ba tuto ba pesa ba témoignage ba kosa tika na loba vérité ba kosa ba tuto ba mututu o eza masolo kati siko le problème c'est quoi omoni même maman tango lamba litungulu yo yebika ke balambela ko litungulu ke litungulu eza pona ko lamba au lieu c'est tout mais litungulu wane ko sala pe makamu susu boza na concert okundi litungulu wana lobi batu ba yebele parce que Dieu a salé loko moi mabete to lo baneti ke Dieu d'une manière terre à terre que Dieu moko boyende batu ba yebeli Dieu wana asala eloko ya mabete o le mal les alakate. Nous faisons Nguya est concerné Moutou, est concerné Nzete, concerné, c'est-à-dire la connaissance. Bah, quand on a besoin d'un conseil, au moins, bah, lemba. Au moins, on a malade. Yango wana mundela à Bongola, à sali système et à pharmaceutique, tout ça, nous sommes comme utiliser biso. Mais tout oyozo mona na mokili ezali pona yo o s'en servir na yango soko za na connaissance ya eloko boto litungulu yo bika ki litungulu to pilipili baliaka mais pilipili wana eza énergie eza une force vitale mais yo yebite ba yebiso makambo wana te nga maintenant na ba connaissance na yebika à travers litungulu na koyikozwa yo kasi lititi moko boye na sali nango na lobeli yango makambo lititi wana na pakoli yango to na tiango na mutu ezo permettre ngana ba déclaration o na sali na sala eloko oyo bomo donc eza makambo ebele mais ba lakisa ngo mutu te nguya eza mutu ye moko d'accord il faut la connaissance mais yo quand même au dénoncer qui va bloquer alors ça secret là oui quand tu as ba secret nango yo ça ba secret oui oui on pensait que ba secret yo bimisi et au bimisa wana donc porter un peu préjudice le fait que vous sur la makambo parce que bimisa ça dit que c'est que bimisa musala kat na poisa o expliquer makambo tout o sale par la keza mabe tout tant que yo zongili yango tu penses pas que quelque part aux autres se trahir d'abord yo moko et puis aux autres trahir aussi biloko bano sala kala wana te nazo trahir ngai moko te ni biloko na sala ko sala kala ezande tout simplement que na eko étaler la vérité makambo na sala ko sala donc na kosa ki bato tamulai ponga pe na mikosa maka po mokili mobimba eza sous ya puissance ya mensonge batu bayebi vérité te pona ngeza la ki mabe mais lelo na otalisa ke ezala ki mabe te za ba pouvoir naturel eza ke yo za na connaissance ne na pesi exemple ya litungulu ya pilipili tomate tiobo okoyi ko zwango so za na connaissance na ngwe po nyoso mo les énergie eza une force vitale mais ba mo même na utiliser batu bayebi yango te eza pona ba initier eza pona banani benga banini disciple te eza pona ba disciple te eza pona ba initier donc eza tout simplement nyoso oyo zo mona na mokili même na Bible ba bi que tout ce que Dieu a fait est bon donc eza eloko mabete mundele nde Vatican mutu ba ko bongola makambo ba changer Bible mais Bible eza makomi ezala déjà
bango kutu bazalaka te Bible eza makomi ezalaka déjà bango bazwi yango bibliothèque Bible c'est bibliothèque bango bazwi yango bakomi Bible mais c'était des papyrus. C'est tout simplement ça. Mais nous sommes je vous ai donné le pouvoir. Rôle pouvoir ni. Tu n'as pouvoir zanin. Mais bango ba lobby ngo d'une manière codée sans que ba yebiso directement que naturellement za pouvoir matiti nzete mai mo pepeza pouvoir. Voilà donc apôtre américano Lukubika azonge na ekati. Voilà donc bablo tout oyo a dénoncé qui a régné nango donc azalaki robunga azongi lango lisusu mais nga peut-être des questions dans les abos. Tout ça parce que tu vas pas miniter parce que la préparation fait à combien lobby vendredi samedi na dimanche à partir à 18h 3 jours oui. Donc on a compte Kaïsoulé déjà oui il y a Bunda déjà vous allez sous la supervision il y a maître Shaolin c'est ça oui club Nabiso ezali Biwens et Biwens ezali club moko oyo ezo sangisa ba discipline ebele eza catch lit judo, jiu-jitsu, karaté, zébélé, et nous sommes directeur nango donc sous la supervision ils allaient à Shaolin donc ici qu'on appelle Simbo ambassadeur à Shaolin et on a précisé qu'il y a ambassadeur à Bakacher Nyonso donc il y a une tapé sa formation à Mindele Nabiso Talangai après 25 ans papa Limia on a zonga c'est 2 ans 3 ans 25 ans donc on a 8 ans pendant 6 mois on a travaillé 25 ans après oui on a vraiment tant 6 mois on a travaillé dire on a kokaso ko matanaringi donc nanzela à Shaolin et voilà tozongi vraiment parce que les club moko très professionnel ba conditions sur koka waouh nazala qui paté pour la première fois on a découvert qui nazongi les sous na moni non comment un congolais ko kozala makamba boye mais malheureusement ba milliers na biso communauté na biso ba lingi comment on a été moto ça la a réussir ba lingi comment on a été moto bonga donc c'est ça les mal ozongeli catch alors quel est peut-être le fait de ozongeli catch vous espérez ozwani sur la catch ozwaka liboso de bon na catch ndenge za boye premièrement ezana no obi ezana no obi to benga ngo bongo neti pour le moment mais tant on a salaka catch c'était vraiment ma profession donc à part lit pe catch nazana profession mususuti ba profession mususu lelo yé après nanzela Europe to sali ba formation belé mais na Afrique formation na ngezala ki lit pe catch o esenga ki que soit payé za la bien ba condition bien to ngeto za la bien parce que to se donaka vraiment corps âme et esprit de balobaka mais malheureusement et voilà lelo oyo na osalango na cadre oyo ezali vraiment ya ko zongisa eta wana mwa muke le fait que eza quelque chose ya nature nanga que na vivre vie wana ndenge nazalaka yango vraiment ezali souhait nanga parce que ezali lo moko eza naturel donc il faut na vivre yango et manquer nga tellement trop donc voilà quoi ozongi na yoka par nostalgie par nostalgie tout à fait tout à fait parce que omoni même ndenge totika nzoto ekoma pe kobela surtout ya omona lelo oyo ba médecin ba recommandaka il faut kosala ba entraînement ba fitness tout ça qui se zalaka te mutu to esengela ye bandoki azalaka te qui se yo soko moni ndoki ndo omona effet wana parce que yo mutu zo créer yango mais oyebi te que yo nem to créer yango nyonso oyo batia na église papa Limia bandeko bona ndabiso eza négatif yoka zana tunoka eloko moko nga za maître spirituel na tunoka eloko moko mwana na yo biologique akoyi ko bondela opo yo pese lipa mwana oyo boti abondela yo akanga ba jeune akende na mangengenge po yo pese lipa po yo papa pese lipa siko mituna la question ba congolais ba bondela ka papa na bango die pourquoi po bomengwa papa eza ya mwana au moins qui mindele ba kosa biso so c'est le cerveau au moins qui mindele ba kosa biso voilà toi pauvre Afrique est pauvre mais la pauvreté les Africains qui sont pauvres mais l'Afrique ma belé na biso est riche au mindele bazana ngote c'est simple pour nous comprendre on ne peut pas prier ton propre père parce que bon mengwa papa nous a yo maintenant système tout à l'église partout Afrique ezo dinda Congo ezo dinda toujours après combien d'années quand est-ce que le peuple congolais se fait là donc bah ça biso makambo belé ou makambo peut-être les autres permettre par rapport à temps voilà quoi voilà donc je dois dire rapidement parce que je crois que bah toi mi tout ça m'a dit mingi voilà je bah fiche bah tindelinga na WhatsApp bah nini
Nous avons belete pour la nini, talazalaki na bonzambe, azongi lisusu makambo kalawana, abungi nzela, des choses comme ça. Alors tout est rapidement pour appeler ça sur des détails, nous qui a la version là, voilà donc commentaire nous sur rose à la tête, donc pour ça me la carte ya suka ya émission na biso lo, quel est le message à suka au loba, la bateau va comprendre de ma bé, oh bah mon quand même, bateau bé va quand même dessus aussi. Ouais. Ils sont dessus, ça veut dire que ici ba on tema ba musu pena ba non, ça veut dire parce que yo gagné la bonzambe, même pas bonzambe. Ouais. Surtout yo bimi la bonzambe, c'est comme si on me sous ba bima. Plutôt même qui ba la bonzambe, ba balanda ki yo, ba wana landa ba témoignage ta yo. Parce que bonza bango, on sous bonza bango, comment tu os bonza ba de gauche à droite. Ni no la ba aussi ça vraiment elonga na ko koloba bozala ya rosepela. So bo moninga na oloba makambo yo parce que na fongoli motema et puis nature nanga naza muta malamu. Na kokara na bomba mabe moko boyeto nandi ma peuple nanga souffrir biso peuple congolais peuple africain d'une manière générale to souffaka mingi mais tout le monde a la volonté de Dieu pour ba programmer biso bongo or eza volonté ya Dieu parce que Dieu ngo eza na kaka yo moko eza nzete mai l'univers eza Dieu ezali nguya maintenant le problème eza que Batu oyo basala masolo oyo Vatican tout ça et système de domination internationale bangonde mutu bakosa mutu balingi to yeba makambo nga nazoloba yango moniki mutaza ADC et ce qui fait que les peuples périssent faute de la connaissance tant yo oza na connaissance te au mona ko la ADC mais ceux qui bolandeli nga malambo o comprendre que na oloba na makambo nzambe mais na forme moko boy na façon moko boy po Yesu eza mutu te ba Moïse to ezala te mais nga na ko expliquer comment même na suite aux na Galates chapitre 4 na verset 22 à 24 bango moko bakoma ngo bongo pourquoi po porter bango plainte te Vatican po porter bango plainte te que Abraham ba Sarah ba eza allégorique eza ba symbole c'est-à-dire ceux qui église les trois religions wana nyonso evandi na Abraham Islam makambutu et que biso nyonso toza touti na Abraham père de la foi eza allégorique c'est-à-dire fiction allégorique elei ko ba fiction elei ko ba imaginaire eza ba symbole sikoyo comment Yesu a coexisté ceux qui Adam et Ève ba existaient bazalate avant mundela yana mokili ezalaka mokili tout ezalaka banoir donc omona ke lukuta eza lukuta tokoki ko supporter ngotenga supportabilité te so bo comprendre que ce qu'on a na vraie version ya bonzambe ce qui fait que na comprendre que il faut na zongela misala na ngapo na yebaka kezalaka mabe or eza mabe te po mabe na malamu ezalaka te o négatif na positif ezalaka te tala même mwinda négatif yango mutepelisa mwinda po soki toza na phase na naître na mwinda c'est ça la notion ya bonzambe soki phase ezali naître pe faut ezala c'est-à-dire ça Dieu azali Satan pas azali mais za nango kaka énergie moko force moko vitale o eza ko se manifester en polarité c'est-à-dire phase yango nemtememaka électricité nguya wana mais soki naître ezate et pelisa mwinda te donc naître na phase eza nango kaka yango moko ndemo na voiture toza na moins na rouge na plus donc eza nango kaka yango moko mais ba notion oyo baboya toyeba yango voilà yango moi bandeko babeta mabako mais bobeta mabako te na rassurer bino surtout en tout cas na remercier yo vraiment papa Alimia oza encourager pour na koyambanga na loba makambo boye na communauté na biso ba yo posa complice yo peso ndenge nini na yo quand même yo comme ça tu peux pas juger par rapport à loba là Moussa journaliste c'est ça ça dit au cadre d'information et si c'est information parce que histoire d'ailleurs il surprend le bateau parce que mon travail dans le catch à loin na bonzambe à zone mais il faut comprendre pourquoi qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce que mon doit changer comme ça à zone les sous-bureaux il y a des nosaki ça dit que bateau bilo aussi babunga c'était vraiment important je crois que je expliquer bateau à la lio bateau ça jugement papa me déclaration merci en tout cas apôtre vendredi nazo bunda na regretter dingwa kufi fallait qu'azala na bandana betaye parce que nazo nya force hein parce que vraiment naza penza 100% défoité donc ndenge zawana katier tout na kuta na ye lobby na betaye samedi na betaye dimanche na betaye et puis na pesi mbote surtout na Toko Diangani na Angleterre vraiment mon vieux grand maître Toko Diangani arbitre international il y a 4 choses à héroïs à l'époque na pesi mbote belé ba maître nyoso na pesi bino bambote na pesi mama Lukubika mama Gigi mbote belé balandi nyoso bolandi biso bobeta libakute bozwa tan ya kolandanga malembe et mbala sima tozwa so ba occasion toyeba so ko s'exprimer bien pour na ko se faire comprendre davantage. Merci en tout cas apôtre américain Lukubika mbote na Pichupacho de Norvège
Donc, voilà, donc, nous sommes sur cette émission. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, nous sommes à la mission à la recherche de l'information. Mais voilà, donc, on se retrouve très prochainement à la prochaine numéro de Madame, toujours branché à chez la ville de l'Infraction. À très bientôt. Ciao, ciao.